Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Angaye. Makamu ezali. Angaye. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Toto tema te oyo na la Chine. Kati na la Chine pe to kabwani. Bo kabwani zona kati mutuna kwena ye pamba te malo mabe kotaki na kati. Misala mabe kotaki na kati nana kotisi yango. Mais bana biso bazala kana Kinshasa équipe nationale. Bazala ko benga bango moko. C'est la famille, singa famille, mais ndeka yaki adoda ki singa famille bakabona ki nani ndeke oyo autaki wapi po aya okabona bango nyonso ndenge bazala ki lisanga ndenge nzako sepela na bango ndeko na ngai soko zape ndeke ozana misala ko yako kabula bato ozana le kamune na nzambe division e utaka na Satan ko sala la Satan na bomo ina yote po kuma ndeko yako kabula ka bato Nzamba lingi batu baza liboke, baza lisanga. Tant boyeba ete to sangane na Chine, po to telaka ba délire, po to sekaka. Mais liboso na Nzambe, ukozala yo moko. Ukozala yo moko ndeko na ngai. Nzambe ko akoloba te ke oyina muninga pona délire ya songolo ya mpakala. Te Nzambe ko loba wana te ko yo nde ulandaki, oyoaki bakabuli bapanzi bandeke bakotaki na kati pourquoi obomaki ndeke wana te ndeke mosusu masumu bo masumu oyo ekabulaka biso na Nzambe boma ndeko na ngai nini ekabulaka biso poso na Nzambe to se réconcilier na Nzambe mokolo na yenga lelo ndeko na ngai na bondi na nkombo na Yesu esika yo ozali soko zana problème na mama na yo soko zana problème na papa na yo soko zana problème na bana na yo soko zana problème na mobali na yo soko zana problème na bandeko na yo na baninga na yo aujourd'hui dimanche ya lelo eza dimanche ya réconciliation dimanche ya boyokani car nous sommes des frères réconcilions-nous car nous sommes des frères réconcilions-nous car nous sommes des frères eloko ekabula biso te lelo boza mokolo malamu tout réconcilier Contre la mutema na yo tala nani oyo zakali na problème yebisa ye ndeko na ngai réconcilions-nous car nous sommes des frères Nzamba limbisa biso yebisa ndeko na yo wana mwasi na yo mobali na yo yebisa ye réconcilions-nous car nous sommes des frères réconcilions-nous car nous sommes des frères toza bandeko toyokana toza bandeko tolongola nyonso Jésus sur la croix ayokaki pasi azwakaki pota nini oyo yo zoka ileki pota na Yesu po ozanga koyokana na ndeko na yo Jésus ayokisaki biso na Nzambe pourka yo oyokana na ndeko no moninga te kimia na nkolo ezala kati na biso lelo ezala dimanche de la réconciliation yokana na ndeko na yo olekisa mokolo ya lelo te Covid ezali, bakisida ezali, bonso okufi lelo, Covid 18 yo, ozanga koyoka na ndeko na yo, Nzambe akotuna yo, okoloba nini. Réconcilions-nous aujourd'hui. Kima na nkolo ezala kati na biso. Tozobondela Nzambe elongo. Ndeko na ngai, kotala bomoi na yo, tala nini ezangi yo, nini ezangisa yo réconciliation, nini bebisa conciliation bondeko na yo na ninga, oza koloba ke singa ya famille oza koloba ke azande ko na ngai nini yango kene ko senga Nzambe na ngunga oyo bondela ndeko na ngai Nzambe alimbisa yo Nzambe alimbisa yo pana ko zanga réconciliation na ndeko Nzambe pe alimbisa yo muto kotisaki désordre wana ko kotisa bandeko bakabwana anako bondela Nzambe ndeko na ngai bondela Nzambe Nzambe asala ete lelo sereko alimbisa yo Nzambe alimbisa yo
Nzambe alimbisa yo. Nzambe alimbisa yo. Senga Nzambe alimbisa yo. Senga Nzambe alimbisa yo. Merci ndeko. Merci ndeko. Senga Nzambe apesa yo Mulimo Santo sasape. Ete Mulimo Santo epesa yo makasi lelo. Tango kusisa koyoka mateye oyo. Joa téléphone na yo. Benga ndeko na yo. Loba mon frère, ma soeur, nous sommes des frères. Pourquoi tu sois naga? Pourquoi tu yoka naka? Limbisa ngai. Limbisa ngai tu zonga na biso ndenge na réconciliation. Atako yoko zala musika nga musika. Meta par moi tu benga na mbala moko. Bondela Nzambe. Bondela Nzambe. Mulimo Santo apesa yo réconciliation. Mulimo Santo apesa yo onction de réconciliation. Okene pa yoka na muninga na yo. Okene yoka na pa na bandeko na yo. Merci. Ndeko na tango oyo telemina Mulimo nyonso oyo bokabwani. Oyo yaka po ete yo okabwana na baninga. Oyo yaka ete yo ozala na esprit pe okabwana baninga. Bondela Nzambe. Benga na Mulimo wana. Benga na Mulimo wana ezala musika na yo. Bondela ndeko na ngai. L'esprit ya division. Esprit ya kozanga réconciliation. Benga na ngona Mulimo na yo. Benga na ngona Mulimo na yo. Ezala musika na yo na nkombo na Yesu. Bondela. Bondela ndeko na ngai sika yo zali. Tu seras seul devant Dieu. Bukozala na mutu mususu te. Devant le jugement tu seras seul. Bondela Nzambe. Benga na Mulimo nyonso oyo. Benga na Mulimo nyonso oyo. Merci. Tu bondela Nzambe. Papa, merci pour tes Nzambe. Merci pour le parlement de salle kabiso. Merci pour cette opportunité. Grâce au Yonkolo. Pour tes Nzambe. Yon Nkolo Nankemo. Yon Nzambe Nanguya. Merci Nkolo. Tikete Nzambe Nangunga Oyo. Namukola Yenga Lelo Nkolo Tobengi. Dimanche de la réconciliation. Bato Oyo Bayoki. Iloba Oyo Nzambe. Oyo Balandaka. Makamo la Chine. Ma maman autorité. Ba maman. Bana membre. Ba chinois. Ba onyon son kolo. Na ba ya kutala. Tusali kambo oyo kati na Chine. Omoneri oyo. Poto kuma pe bana Nzambe kati na la Chine. Pote mokolo ya suka biso nyonso zala elongo. Nzambe sunga biso. Tukanga makaka na délire te. Mais tukanga pe na yon kolo. Kati na délire. Iloba na yon Nzambe ezwa esika. Kati na délire. Iloba na yon Nzambe dominer lukola ya Nzambe. Merci. Iloba oyo lelo to betting kolo. Tikete esala misala nango. Iloba na yon Nzambe ezala lukula mbula. Ekweka pamba te sans esala befe nango. Na sengi Mulimo Santo touché bison kolo. Tout ça la réconciliation. Tu yokana entre nous. Tu yokana ngai na meyo kisanga moko, pena meyo kisana Nzambe, pena yokana moninga na ngai. Tika papa Lukumu, Nkembo, Masanzuli, ezonga mboka na yo. Totomboli onkolo, tokomisi yo na nkombo na Kristo. Amen. Izalaki babino papa kiteke kinzo. Soko zona suggestion benga na numéro ya bandeko oya Maroc bango bako yebisa ngai. Soko zona problème zo tungsa mo ina yo benga bango pesa bango numéro na yo bango tukoluka ko contacter yo poto solo na yo. Yami balé des familles en problème. Ngai na maman Nzambe pesa biso grâce par année, plus de 17 mariages. Tous en expérience, on a plus de 30 ans, 35 ans, il y a vie conjugale. Bon, on est bino que ça, on a contact qui na bino, les balles, comment moi problème, au ko benga na bande ko ya Maroc, comment est dans le mois na biso en face. Balento Kofak. Comme ça, bango bako benga opesi numéro na yo pato solo na bino. Peut-être kimena nkolo ezala na biso nyonso. Kimena nkolo etam sabo moi na biso. Tika nkolo asonga biso, tika nkolo apambola biso apesa biso esprit de réconciliation. Ndeto kutana susu na mokolo ya yenga ezali ko ya. Utika malamu